Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline na lisu liboso na bino pona ko partager video oyo ya mokolo ya lelo. Vraiment en tout cas avant to kota na makambo na biso to lobela lelo to bondela po ete Saint-Esprit aza na biso asunga biso na video oyo nazoko sala to bondeli. Nzambe papa na biso na lola mozaisa likolo pe na se kolo Yesu Masiya talanga mwana yo elongo na bandeko moko na moko bakolandanga na video o papa to eliboso na yo kolo to pesi yo merci to komisi yo ko toza malamu mingi kolo ozosaila biso ya mine na koka moto omona no to omona te papa otiki biso kino le toza na bomo epo ozolakisa biso ba chose cachée to pamboli to komisio papa yondo ozopesa biso mayele pona ko vivre katikati na mokili o papa toza bato na masumu pe to vivre na mokili wa masumu kolo metango nyonso to ya liboso na to sengo bolimbiso to limbisa biso yango to pesi yo merci to komisio to netoli o papa oza Nzambe na biso kotala masumu na biso te tala kufa na okufa kine kulusu pona masumu na biso kolo talanga mwana papa na ina partager oyo lakisaki ngai papa na bandeko nyonso bakolandanga na beleli yo molimo santu za nanga molimo santu kota kati nanga loba kati nanga kolo ezala ngai na loba te me yonde oloba po ete peuple na yo kolo ezwa implice na video oyo lelo pe mona ndeko moko na moko oyo akolanda video o papa o aza mikakatano maladi ba difficulté kolo kangola bikisa kolo na ngai na pesi ndeko nyonso na maboko na oyo akozwa video o papa a partager yango na bandeko mosusu papa mona na mosala oyo azosala pona yo kolo to pambolo to komisio to netolio oza malamu mingi kumisama nao lelo lobi pe libea na libelo oza Nzambe kolo na pesi papa ekina maboko na one ekipi mobimba ya Pison Premier mona bango na musala bazosalela o papa oza malamu mingi nyonso na bondeli bongo na telemeli o nyonso eza yo te papa oyo koya ko déranger ngai papa kolo ezala mosika na ngai na kombo na o Yesu Masiya pe na nguya na molimo santu Nzambe na bomoi oza Nzambe kolo nyonso na sengi bongo na kombo tata pe ya mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai mama Deline na lobi vraiment na kosala video oyo lelo pona ko partager makambo o Nzambe atalisaki ngeza vraiment na obenga en révélation o Nzambe atalisaki nga na 2018 eza révélation ya kala ya 2018 le wana na monaka yango nazaki na ko partager vraiment ba video te na début 2018 yango wana sikoyo nabike na partager yango po message pour la kate e bakisaka toujours implice na vie na biso na pesi bandeko nyonso merci na ba video bozo partager Nzambe azomona bino vraiment na ba video bozo partager Nzambe azomona bino bandeko nyonso bosa abonner na Deline TV merci Nzambe apambola bino bandeko nyonso oyo bozo ko koma ba commentaire bozo koma na ba commentaire en tout cas zo motiver nga nazo mona koma message ezozala réussi et pas ya bato vraiment na pesi Nzambe merci pona bino ba encouragement na bino bozo pesa nga merci vraiment na pamboli Nzambe vraiment pona bino na pesi bino nyonso merci ba o nyonso bazo partager ba video o papa Nzambe amona moko na moko pe bobo sanate na ba prière na bino ko tsapenga kaka na ba prière vraiment eza bien tout se soutenir na ba prière pe eza vraiment bien lelo eloko nini na koloba lokola tozo sala ba video na salle dernièrement tolobeli mingi ba poste oyo kozala na royaume du ciel ke ba poste kozala na royaume du ciel ba activité kozala na royaume du ciel lokola ba activité kozala to comprendre ke ba poste ezali par rapport au ba révélation uti koleka ba poste ezali et puis totangi bilo to moni ke Nzambe akopesa mutu na mutu par rapport ya misala na misala o biso tozo sala 4 na mokili oyo yango nde ekofuta biso na royaume du ciel
donc comprendre yango na profiter pe na yebisa bandeko na ngai nyonso balandaka ngai makambo oyo nzambe arevelaki ngai na 2018. donc mpona kobanda nanu na période wana na 2018 na début nazalaki kosambela na église moko boye nde kaka ezalaka mikwana nazalaki na kofanda na ndako nakendaka église moko te nde camarade moko alobi toke na biso église na biso toke na biso kosambela na église na biso ngabi ok problème te tosimbaki nzela tokendaki na église wana le nakomaki na église wana mukola liboso kaka nde nakomaki na église bandeko ndeka bayambaka mutu ayesika bayambaki ngai natelemaki bayambaki nga vraiment na esengo nyonso après siko leur église esili ndeka bapesa bakommunike bazopesa kommunike balobi ke na bakommunike wana balobi ke mbongo oyo bakotizaki mpona kofuta sali biso toyebi biso wana poto tofuta basali église mbongo bakotizaki mpona kofuta sali ekoki te oyo aza touche nzambe atouche ke apesa quelque chose to abakisa soki apesaki abakisa quelque chose alakisa mosapi 2 ou 3 personnes oyo bakondima mpo bapesa mbongo wana oyo ezangi mpo bafuta sali. Namonaki vraiment babeli bato balakisaki mosapi te mpo église yango ezali vala na bamembre mingi te ezali na bamembre mingi te oyo bazalaki kosambela wana vraiment ngai nazalaki touché vraiment ke nalakisaki mosapi na nga ke nga na kopesa mbongo wana nyonso oyo ezangaki. Après leur église esili prophète wana tuni nga bima sœur ondimi okopesa mbongo oyo ezangi mpona sali nga na biere na ndimi na kopesa lokwa pe mikolo wana nazalaki na kokende église moko te nazalaki na nga pe kopesa te bino moboye bino ezala so tokokende église vraiment ezalaka vraiment ke na babudget na biso tolongolaka mbongo asali mbongo adim bambongo misusu ya bamatanga bambongo misusu wana vraiment ezala so mikwano ozokende pe église te ezalaka pe bambongo ngo ya moko ozomonaki opesa te sikoyo yango wana nazalaki touche na bi pe ke mikolo nakendaka pe église te nasali pe mwa quelque mois na oke église te nde nayebo eza occasion mpo na nga napesa mbongo oyo na sansi kaka na nga mo nasalaka lokwa na pourvu pe mikolo oyo nakendaka église te nazwaki mbongo wana napesaka ezali nango mpe ya grave te ko bambongo ebele makasi te ezali bambongo normal na boso nso ezalaki combien nde après eloko nini eyaki koleka nazwi mbongo napesi bandeko na nga ale badimanche mpe nakomi nakokende église yango le nakomi okende église yango wana fin du mois nazwi mpe mwa mbongo na ngai ya 10 000 natie na enveloppe oyo 10 000 mbongo ya sali pe mwa quelque chose pe oyo na konti ya sali nake nango napesi pe na maboko ya prophète azwi pe mbongo ngo ya 10 azwi pe mbongo yo offrande abengi pe mbongo ya sali pardon mbongo ya 10 na mbongo ya sali na fin du mois napesi bazwi. Après dimanche yuti ko eleki wan dimanche yako landa l'église ici prophète abengo ma sœur en tout cas to linga to ke kotala mutu moko boye tozana mbongo essence te boye mikolo pe nazo sala te ma sœur na sala nanga mikolo on sa te église on pesa ki vraiment na bandime belé te ezaki vraiment na bandime belé te abi en tout cas mikolo na osala te yango ezanga vraiment pasi na tolinga to keta mutu meto na mbongo essence te so ko pia to mbongo essence na yebisa bango na yebisa ye ke en tout cas na mbongo te na mbongo te nzamba yebisinga na litoi saint esprit singa na litoi olingo kosa pona nini ese na banki nao ozangi 20 € po lobaki ozana ngo te pona tuna ki badina nga essence ya 20 € ekokoka nango le na ina lobaki na so ko pia ta 20 € to te essence le na ina lobaki na ngo te nde saint esprit alobi na litoi ke poko lingo kosa ese yo zangi 20 € na banki no zangi 20 € bamonga bi ok problème te mais prophète na opesa mais nanga na mbongo siko te awa boa vite problème te nazo défense na mbongo ya so mbongo ni na comme ça yo le oya na ngo dimanche tozongi singa problème te
dimanche wana lisusu okende église boy ou ma sœur toza na veille vendredi nga bien na yoka kike veille za vendredi okoya nga na bien na koya ou ma sœur chauffage sali o eza na chauffage te tosali tosombaka pétrole mpona veille yango wana soki okoki kopesa mbongo mpo tosomba pétrole mpona totia na chauffage mpona veille kana se motema nga bion prophète oyo akanisi nga nayebisi ye pe te ke nga na business mo nga naza nga business te ezokotela nga mbongo ye akanisi nga naza na salaka business moko ekotela nga mbongo to ndeni azosenga nga bambongo boye nene si prophète nga aza na nga na mbongo naokaka nzambe na site nakuna bandi koloba te nzambe alobi olingo kokosa te fo loba verité kokosa te olingo kosa ke oza na mbongo te kokosa te siko nzambe abi na kosa te siko nga nalingi na nga kopesa te mposi napesaki deja bambongo mbala moko nayebisi siko nazwi kaka nga nabi ok prophète nazopesa na oya nango kasi mbongo ya pétrole yango na ye nango bandeko na nga ekomaki ko nga moko nabi yango église oyo bato baofanda te mpo prophète asengelaka mbongo mabe asengelaka mbongo vraimen mabe siko ngai basere ebele bazalaki wana andosengasenga bango mpe te mpo bango soki asengi bango baba prophète nga si napesa edimi si napesi bambongo ani na mbongo mosusu te siko nga lokola nazaka wiwi napesaka kaka wiwi yango mpe banda kosala ke prophète mpe nyonso asengaka nga munde ezalaki yango mpe banda kosenga lere nyonso ke asengaka nga mpo nini nayebi ke soki asengi ngai na ndimaka kaka ok nga mpe sikoyo na ndimaka mpo nzambe alobaka na litoi ke kokosa te koza nango te kokosa te ozomona moko mosusu ka ndenge wana prophète asengi nga mbongo moko boye nga sikoyo nena loba peke naza na nga nango te nazalaki na mpe na compte na mpe mbongo mpe malonga te bambongo kaka normal bandeko na nga ezalaki te koona na mbongo moko boye soki na saving to ndeni te ezalaki nango kaka bambongo normal kaka me lere azosengo mbongo nzambe kaka alingi soko oza nango te nde olobi ke eza te nzambe alingi te nalobake naza nango te lere ye asenga 50 euro entre temps sikoyo ke naza na nga na 50 euro na compte na nga nzambe alingi te nakosa nalobake naza nango te donc sikoyo nga sikoyo soki nalingi na kopesa te funa yebise ke prophète nga na opesa na nga te eza sikoyo sine moko impolitesse korépondre motu bonke te prophète nga na opesa na nga te na opia te fo lobaka ke na nga na mbongo te sikoyo nzambe azoba na nga nakosa te yango ebanda osala kaka elere nyonso fo pesaka bandeko na ngai esalaki nga mwa koyimayima na sansi nini pourquoi nzambe azosala nga boye pourquoi nzambe azosala nga boye pourquoi mpe prophète azosala nga boye azosengasenga kaka bambongo boye mpi nzambe mpe azosala kaka mpe kaka nga kaka napesa kaka azolinga te nga nalobake na mbongo te bandeko ezalaka nango so moto asengi yo mbongo opesaki asengi yo susu oloba nini naa na nga nango te me omonaki oza nango nango sikoyo nzambe azorapele nga na litoi kolingi kokosa te oza nango ezalaki kolekela ndenge wana yango nazomema bino sikoyo na makambo namonaki kaka sikoyo periode yango wana bandeko na nga na bondeli kobondela na bondeli ndeka tobondelaka mpona lala na mizula ekupongi te ka ndenge nazoluka na lala boye nayoka sikoyo ngongo ezoloba nanga ezalaki ange nayoka mongongo ange aoloba nanga pourquoi ange pourquoi naoyebisa bino ke ezalaki ange moto aoloba nanga nde na esika bino ke oyebake oyo nzambe moto aosolola nango oyebake oyo ange aosolola nanga nayebaka papa ya ndenge azolobela elobeli na ye langage na ye oyebake oyo nani aosolola nanga nde sikoyo eloko nini ayaki kosala bandeko nayoka mongongo ya ange azoyebisa nga alobi na nga Adeline naye kozwa yo mpo batindi ngai nake kolakisa yo ndaku na yo oyo yo ozokotonga nga nabi batindi yo mpo olakisa nga ndaku oyo nga nazotonga
bandeko image tozalaki to te bolimbisi na bongisa abina nga batindi nga na kozwa onalakisa yo ndako oyo ozotonga nga na bia bon nga bi pardon naloba nde ezalaki babina nga ange wana abina nga deli batindi nga na kozwa nake kolakisa yo ndako na yo nga bindako na nga nga bindako na nga nga naza na ndako na nga okelakisa nsu ndako na nga ndeni alobi batindi nga na kolakisa ndako oyo tongaka nga bingana tongaka ndako wapi ayebisi nga ndako oyo yotongaka mukolo oyo kokufa ndako oyo otongaka oyo ya kofanda esika bato bakufaka bakendaka yango batindi nga na zwa okende komona ndako oyo otongaka nga bia bon nga bina esuki na comprendre bien ozwa kozwa nga oke kolakisa nga esika bato bakufa bakendaka alobi me otala ndako na yo nga siko nayebisi ye boye nga alobi me nalingi na nga te omema nga na lie de tourma mpo nayokaka ke na lie de tourma bato basufaka kuna nalingi na nga komona bato bazosufri te na boyi na nga ndemba mo alobi te okende na lie de tourma te ozokende kovisite ndako na yo eza place bato bakufaka kati na Yesu Masiya bakendaka nde esika oyo kendaka antuka soko omona bato kuna omonaka bato bakufa kati na Yesu na sepelaki nga na bi oke problème te tokende leka na bi tokende bandeko na se trouver mbala moko nazalaki mbamo ya lobi na nga tokomi mbamo tokomi nayebi te koma mais na se trouver siko nazalaki na position teke ya boye nazalaki na position ya horizontal position ya kovole boye donc position wana o nazalaki et puis nazomona ange wana te mais nazo sentir ye piye pe azalaki ka lokola nga tozovole ndeti nga na ye et puis tozosolola na ye mais nazomona ye te tozosolola na ye abina nga delini tokomi nga bi tokomi bandeko na nga place azoloba na nga tokomi mulili moko impossible mulili makasi mulili nga nayebisi tokomi na yoka boye mingongo bato bazokoloba nga nabi omemi ngai place bato bakufaka na bonzambe te omemi nga na lie de trauma nga nalingi lie de trauma te na kotala bato bana lie de trauma te na boyi na nga komona bato bazosufri na lie de trauma na boyi na ngai alobi na nga te adeline awa eza lie de trauma te eza place bato o bakufa kati na bonzambe o bakufa kati na Yesu nde bayaka awa nga na bi ndenge nini eza molili boye pe nazoyoka bato bazoloba mbala moko na bandi koyoka mingonga bato bazokoloba nini balobi bazoloba na bango na bango tozwi visitation tozoyoka mongonga ser moko ayi kovisite biso ser wana fo ya la route na mokili oyo biso tozalaka awuti na mokili oyo biso tozalaki ayi kovisite biso ser oyo kovisite biso pe tozalaki na mokili oyo bino bozali na mokili oyo ozalaka biso pe tozalaki kuna nga nayebisi bango bokufa kati na Yesu te bokufa kati na Yesu te babi te mase tokufa kati na Yesu yango toya place ya bisengo nga na bi boya place ya bisengo me boza na mulili bino bato bokufi kati na Yesu ndeni bokeza na mulili bayebisi nga babi mase tokufa kati na Yesu yango toya place o bisengo ezali nga na bi boza na mulili mba moto bandeki kovole boye toleki wana ti toyi kobima sikoyo place o mulili ezalaki vraiment mingi te mulili moko ka sombre ezalaki mwa omoni mwa éclairage mulili ezokende mo éclairage ezoya toyi kobima place okomona quand même bato boye malgré bilongi bomona na bien te mais ozomona quand même ke wana mutu wana ndako boye nde siko tobandiki
mba moko bato mpe ba ye wana pe bato mpe ba moninga ba ye wana ma sœur oyeko visiter biso mbala moko ba yesinga ba bito sepeli ko mona o ma sœur biso pe tozaki na mboka oyo ozalaka ngana esi bango bokufa kati na Yesu babi tokufa kati na Yesu yango to ya place kimia place bisengo bamonga na esi baonga biponi bozana mulili surtout ba ngana uti kotika kuna bazana mulili makasi moyekutu mutu amona muninga ne mutu ezate bazomona na te bazana mulili makasi me bino pe malgré bino bozoko mona na me bozapeka na mulili oyo batu bokufi kati na Yesu ndeni boye place ya boye mbamo boyoka bandeko mbamo babandi ko expliquer nga biba ma sœur leto zaki na mukili oyo zalaka toyebaki te makambo oyo elekaka awa toyebaki te tozaki kobondela penza te tozaki kobondela penza te tozaki kotanga Bible te toyebaki te ke lero ozobondela lero ozotanga Bible ezake ozotia minda na place oyo kozala ozotia minda na place oyo kozala na royaume de cieux biso toyebaki biloko wana te ma sœur yango na le toye se retrouver place oyo eza boye ngana bia bon donc ikosambela biso tosambelaka na kotanga Bible eza ba minda oyo epelaka awa na royaume de cieux awa balobi oui eza ndenge wana biso siko toyebaki te mba moko anjo nazalaki na ye alobi na ngai na bato tosola na bango alobi bosola likambo bandaku eloko oye aye awa aende ko visiter ndaku na ye bino bosola na ye makambo bandaku mbamo babia bon ok mbamo babi ma sœur tala ndaku na ngai yangwana natali ndaku yango kote mususu ebuka esa soki batonga te donc ndambu kaka batia mo batoli moko muke mbamunga na bi ndaku no yangwano nga bia bon pona ni ndaku no eza bongo abina nga ma sœur nga na yebaki na ngai te ke ndenge tozalaka na mokili bongo ndenge na mokili na bino ndenge tozalaki bongo ke kopesa kosoutenir évangélisation kosunga babola baveuve babola baorphelin nayebaki te ke eza kotonga na mboka oyo nayebaki na ngai te yango moni nde nayenda kunanga eza na kaka ndambu nde wana ngana bia bon yu kasi wopi ndaku no yangwana yu wopi ndaku no yangwana baolakisa ngo mona talinga bi ngana tuni bango siku bandako bozana onka ya position boye bandako na mino esila te ya mike bo regretaka bozonga na mokili na biso boya kobandela bo travailler penda mingi bo pesa bo fene bo sunga ba veve bo sa musala nzambe bo soutenir musala nzambe évangélisation de bolobi ba yesinga ba bimase to regretaka te to regretaka te to zonga na mokili na bino to regretaka te po atwa na kimia toza bien bisengo na bisengo awa en tout cas to regretaka te tolongwe wana to pusani suna ange wana batikali tokomi susu mwa place moko mo éclairage ezaki mwa lisusu bien alende tokuti su bato mususu wana tobandi kosola na bango bayebisinga meme likamba bi ma sœur soko zongi yebisa bato obozana bango mokili kuna basoutenaka évangélisation basoutenir musala nzambe ndenge ezalaka soki bazosenga bino obopesa mbongo ya tofuta sali abeza ko soutenir évangélisation oyo nyonso yozo pesa na église eza ko soutenir évangélisation yebisa bango ba pesa ka bambongo na église ko soutenir musala nzambe et puis basunga ka ba veuve babola ba orphelin donc basala ka yango ndezo tonga ndaku na mboka oyo bayebisinga ndenge wana bandeko na ngai mba moko mususu wana na mona yebo ndaku kitoko ngana tunie ngabi pardon wana ezaki place éclairage te ezaki place ezaki mwa muke mulili place na bin omona mwa ndaku bo mwa muke mulili vraiment
namoni ndako mwa kitoko nga bindako wana ya nani kitoko wana mba moko lobi ya ngai nga na bibo ndako kitoko boye na molili vraiment il fallait za place d'éclairage abi ma sœur nga nazalaki tout autour na nga na komona mutu azosufri te so namoni mutu azosufri na kosunga ye nzoka na yebaki te nde nazosunga bato nazotonga ndako kitoko ko bandeko na nga me ezanga minda ndako wana ndako ezanga minda epi eza place moko sombre bo éclairage ya makasi te ayisinga bi ma sœur ngale nazali na mokili na bino nandeki kolinga komona te mutu azosufrir so mutu azosufrir en tout cas il faut nasunga ye nazalaki vraiment en tout cas kosunga vraiment soki vraiment bana na papa na banga kufi en tout cas so ata ya moke so na nango na mfute ya bana na minerval yango moni na yebaki te nzoka o nasalaka wana na tongaka ndako awa yango moni ndako na nga etongami munene boye ndana bi ezanga mwinda bi na yebaki te fali na bazalaki kobondela te nandai kotanga bible te nandai kobondela te yango ndako na nga eye kotonga maplasi ya mulili noki mawa penanga bi regreta kozongo banda kobonde abi te na regreta te ok na koto continue nga na ange wana tozalaki ona website no nanda omona te nazo sentir ye to pusani boye na monisco kuna na musika éclairage de viliko bandaku moko ya kitoko bandeko nanga bandaku étage bandaku musu batonga ngoso pe na ore bandaku musu batonga na argent bandaku batonga na ba matière première bandeko nanga menazo mona ngo na musika mamu na ebisi ange azaki kotambula nanga tokende nga nake kovisite bandako wana mpona musika ka ozosepela nango babalabala eza kuna eza pe na babalabala babalabala pe nde tomona me babalabala nango batongo so pe na or so pe na nini donc posa nange ezalaki nakoma kuna mbamo ange nazalaki na abia Adeline kuna tokoma nsima il faut totambula na koto nyonso so tosisi koto oyo nde tokokende bakote kuna toke kosukisa na ndako na yo nga na bi abon o mbala moko topusani place mo pezaki mo éclairage normal vraiment ezaki ka na cité wana o tozaki wana eza pe na babalabala pe vraiment na royaume de cieux na mona vraiment babalabala ndako pe boye banini donc c'est ça nde tokomia na bato kutensu na bato musu bayebisinga nga nazali ka na position ya kovole na otambula bongo manda onyata mabe te nazali pe tout droit boye te nazali na position horizontale sikoyo nayebisi ange wana pardon tomoni su bato mosusu bato wana baesere en tout cas bazaki bando kosepela na nga se tosepeli oyo kovisite biso tosepeli na oyo kovisite biso nga bianga mpe nasepeli na moni bino vraiment en tout cas bokufa kati na yesu nasepeli vraiment komona bino boza place esengo place ya kimia nasepeli ma komona bino me likambo eza aya bandako bolakisa nga bandako na bino oyo kuna lakisi oyo ndako na ngai yango oyo oyo ndako na ye oyo ndako intel abiser okoyeba ngai te okoyeba nga te nga naza mwana so ya zone nini nayebisaki nga nazalaki kofanda na zone moko boyeboye nga nabi te nga nafanda kuna te na zone wana nafanda te abi me maser soko oyebi nga te ye okoyeba ye alakisi nga mutu mosusu ye okoyi koyeba ye nga natali nga bi ye nani mbamo ayebisi nga abi ye yaya na ye aza musicien yaya na ye ayembaka ye leka José Nzita nga nabi bon leka José Nzita bien leki na ye José Nzita o ayembaka wana o leki na ye aza awa nga na bia bon abileki nango akufaka mwa mikolo mwa bane utoleka baipela mwa bane wana tozali na 2018 abileki ya José Nzita akufaki mwa bane o utoleka nga na bia bon yo leki ya José Nzita azoseka kaka nga na bia bon nasepeli penza okufa kati na Yesu
na sepeli vraiment leki nango ya mobali na mona ki vraiment boye mbamonga na tuni kasi leki ya Jésus nzita wapi ndaku na yo mbamoka ebisi bayebisi nga babi ndaku ne yangwana natalinga na bi moi ça va quand même na bi moi ça va na sepeli ndaku no eza pe place éclairage malgré eza nango penda dans eza nango normal. En tout cas, ça va quand même. Donc, moi, normal quand même. Ngana bi, ça va quand même dans ces pays vraiment. Et les cas, José Nditazo, c'est gentil. En tout cas, bazaki vraiment gentil. Nanga. À l'après, là, on y a ko le kana, to longwe wana, to bandi ko kende. Le to bandi ko kende, mbamo to koti mupandi mususu. Le to koti sko mupandi mususu, mbamo na muni batu. Kotango, ezaki éclairage kitoko. Ezaki éclairage vraiment kitoko. Mbamona moni bato batelema kaka mbamole na combien na bato bandi ko yambanga ba osimba loboko seri oyiko visiter biso to sepeli komona to sepenga pina bina sepeli komona bino vraiment beaucoup fakati na Yesu na sepeli mamoko moko azaki na a pousse pembe na ngabise oko oye bangai ngana biyo nani abingai bande ko benga nga prophète Élisée. Prophète Élisée nazaki na Kinshasa so na zone mobo atangela nga na bosana ale na lamuka na bosana ki abi nande ko fanda na zone moko boye kombo na ngai bande ko benga prophète Élisée foye banga bite na ebiota bi mase foye banga po Kinshasa mbana yebana ka période wana pe na yebana ka nazaka mwana mukie nazaka jeune nazote ya batu na iko sa l'église vraiment en tout cas vraiment na yebana ka makasi na saila ki nzambe na makasi me na rumela kite na ministère na ngai yango na yaki na nga kokufa ngana bia bon abi na yaki na nga kokufa yango na ya awa ngana bi en tout cas vraiment yo lokolo za kutu prophète na ndengo lobi osalaki abi na teyaki Yesu masia na yambisa ki bato ebele Yesu en tout cas na yambisa ki bato ebele Yesu yonle na kufaki awa en tout cas nde na yambisa ki bato Yesu vraiment en tout cas lifuti nanga mbamo ange wana lobi ke bosola makambo bandaku po ye ko visiter ndaku ne makambo susu bosola ngo sima me lelo eza likambu ya bandaku mbamo ye prophète Élisée nga bia bon c'est oui ko visiter ndaku nonga na bien ba ye ko zwanga na ko visiter ndaku nanga na tonga awa nde sikoyo ye prophète Élisée mbamo alobi OK likambo bandaku eza bwe maser ndozo mona ngai na bato o nyonso zo mona o azaki pasteur o azaki évangéliste o azaki a expliquer nga binde ozomona biso nyonso toza ekira ba sali na nzambe tozaki ba sali na nzambe le tozai mokili na bino ngala bia bon na sepeli penga ba sali na nzambe zo lokumu mana sepeli ndenge bokufa kati na bonzambe po ezana ba sali na nzambe musu pe toyokaka bazana lieu de tourment mais bino pe bozalia na sepeli penza ba sepeli pe ba bia ba sali biso tozali awa elo nini yakole kamba monga na bi prophète Élisée nde pendo lobi pendo saila ki nzambe makasi boyeboye lakisa ngai ndaku na yo bolakisa nga bandaku na bino basali na nzambe prophète Élisée akate na oseka bina nga maser kasi ka place onga nazali awa terrain na nga ka yango naza na ndaku te na anaka na terrain nga na bi oza na ndaku te abi maser omona kaka namoni briki moko amina anaka na buki moko na fandila na buki terrain na nge bandi awe suki awa terrain na ye bandi ay suki kuna terrain wane bandi kuna suki kuna alaxi lexinga nga bi abi biso nyonso basali na nzambe ozomona awa toza na biso na ndako te bandeko nazokosa bino te na oyebisa bino vérité nazokosa bino te bandeko na nga nana intera kokosa makambo ya boye te nana intera kokosa makambo ya boye te funa banga kanda na nzambe so na kokosa makambo boye basen prophète Élisée wana azaka na Kinshasa na yebite so na baneni na wana azaka mwana mukie ateyaka vraiment makasa lobi Kinshasa mbaba yebaki bonga lokona na zina na mamba ba église te kosambe ate tamsupe moyena yebeza kite ye mopa lobaki bongo ale aebisinga wumela kite na ministère ndenge aki kokufa mais atikala ki kotika vraiment église ndenga lobaki na saki vraiment église munene abina nga na ndaku te bwika pamba na terrain na nga oyo abinga kuna na bwiki tala bango baza kuna ndao te musu na baza utata na bwiki te musu so mona 3 bwiki ka landana bwi
abi tozata na bakiti te totelema ka ngana bia bon alobi ma sœur ndaba ndiko bananga bi ma sœur yebisa basali na nzambe ye penda atindaki maloba na basali na nzambe yango yo ozolanda video o partager yango na basali na nzambe mosali na nzambe ozolanda video oyo yoka bien prophète Élisée wana alobi ma sœur ndengo kozonga na mokili oyo bozali obiso tozalaki yebisa basali na nzambe bapesaka pe dîme basungaka baorphelin basungaka baveuve basungaka babola abi ma sœur awa na mboka oyo eloko ezotonga ezaka kopesa abi ezaka kopesa yango ezotonga na mboka oyo ngana bi prophète yo penza olobi bi oyambisaki bato ebele Yesu masi oyambisaki bato ndeni oke ezanga ndako abi nayambisaki bato Yesu masi ya wi nazwi lango lifuti nanga me lokola lelo balobi tosola no makambo bandako tosola makambo bandako do lokola na bandai nanga kopesa te nga nazoteya bato dîme bato baoyelanga badîme nga nakanisa nga lokola na mosali na nzambe nga nde nazwaka kaka nga nakanisaki ndenge wana nayebaki te ke nzoka bato le bazopesa nga mpe funa pesaka nazalaki kosunga bofele te bavevi te babola te nazalaki kopesa eloko te mpona évangélisation nga soki évangélisation ezoluka mbongo napesi kaka communiqué ke tozo bato baye kopesa amina mase yebisa basali na nzambe bapesaka pe ata bango bandimi baopesa bango mpe bapesaka o bango bazopesa o bazosunga baveuve bofele babola yango nde ezotongela ye ndako awa maser biso nyonso ozomona toa basali na nzambe me awa toza na biso na ndako te alobi donc vraiment entouranga nazoba oyo ezalaki babi kotonga ezaka kopesa babi kotonga ezaka kopesa alobi lifuti mpona koyambisa Yesu tozwa me lokola tozosola makambo bandako bayebisi to tosola makambo bandako yango nazoyebisa yo ke yebisa basali na nzambe bazoyambisa bato Yesu baote évangile me bapesaka offrande bazopesa badîme bazopesa babola kosunga babola ko yango nde ezotonga ndako ana mboka oyo tozali biso totongi bando na yoka mbala moko non basali na nzambe ndeni boka ezanga ndako nga na koondima te basali na nzambe boka ezanga bandako na lola naloba ependa mo wana nga boka ezanga bandako na lola basali na nzambe abima se topesaka te tosungaki babola te biso to banda omonaka bapesaka nde biso nde toya basali biso topesaka biso bopesaka biso to banzamba pambola yo nzamba pambola mais ok biso pe tozalaki na besoin topesaka pe po biso pe topambolama kopambolama oyo ya royaume de cieux bandeko to abinanga ma sœur yebisa basali na nzambe po bakozala sipri te ndenge biso toyaki kozala sipri na mboka oyo tozangaki bandako nga kuti naza na mwa bwiki bamisu baza kuta ta na bwiki te batelema kaka naokaki somo bandeko na ngai mba moko nga nalobi mba moko prophète Élisée continue kosola na nga ami na nga ma sœur omoni immeuble ano ozomona na musika na moni immeuble moko kitoko na musika kuna ko bandeko na nga immeuble wana tala minda kitoko batongo so na matière ni kutu na yebi kutu matière wana te ayebisi nga abi ma sœur omona immeuble wana mutu oyo atonga immeuble na ngam na yambisa Yesu wana prophète Élisée oyebisanga abi ngam na le yambisa mutu wana Yesu na yambisi Yesu babaya liboso oyo ekotaka na église totongaka église leka ebandi mutu asombaka baban ezalaki mutu oyo atonga ndako wana abi ye abanda kopesanga dîme na ye anda kopesanga offrande na ye ba action de grâce nyonso abandaki kopesanga
azalaki soki mutu aye ata na église wana azangi basali na nzambe mosusu nde bazalaka azomodere boye azangi elamba olata ya osombela elamba apesi ye wana profete Eliza azoyebisanga babien oyo mutu wana asalaki abi lelo lere akufaki ayaki tala ndako na ye azalaka kuna ye ndako na monene wana ozomona immeuble wana na minda wana nyonso eza ye alobi nakendaka mpe kovisite ye kuna nakendaka kovisite ye donc bandeko na lieu de repos bato bakendaka mpe babengani kovisite moninga outi mpe aoke oye visite moninga koto ozongi batala na don baaktivité ezali vie mobimba eza kuna nde ayebisinga bongo alakisinga deuxième immeuble wana prophète Élisée sikoyo ange oyo na nde kotambola na ye ayebisaki nga boye abi nanga Deline yo tala makambo nyonso ezoleka comme ça soki tosilisi tokesuka na ndako no nde na koexplike makambo ebele oyo eza awa mpona kotonga ndako me ye siko aexplikaki nga te me bato ka bazoexplike nga oyo nga nakutaki kuna nde mbala moko nga na bande kotuna ye nyonso nga bilakisanga ndako ale moloto namona mpe ale moloto nayokaki ale moloto aza awa nalingi namona ndako ale moloto namona mpe ye ndayebisaki nga wana ange wana nanga Deline okomona ye nakolakisa oye na ndako na ye nga na bi ok sava bi tosisa nano oyo nyonso tozotambola alapre le tokende kote mosusu nde kote wana nde okemona ale moloto na ndako na ye nga bi ok problème te nde sikoyo prophète Élisée wana ye koyebisa nga boye ayebisi nga lobi ma sœur tala immeuble wana mosusu ozomona wana mba moko le natali immeuble ngo ezalaki kitoko makasi lisusu abi nanga ma sœur mutu oyo azotonga immeuble wana azali mutu oyo azalaka ti lelo na mboka na bino nano aya awa te nakendaka kuna kotala immeuble ne nyonso ezalaka bazotonga minde ezopele ezobakisama na kati ya immeuble na ye wana abi azalaka ti lelo na mokili na bino naza sire asutena mosala nzambe alobi na nga boye alobi awa eloko etongaka makasi awa eza kosoutenir évangélisation abile ozosoutenir évangélisation etongaka makasi na mboka oyo abi ozotonga makasi leo ozopesa dîme ozotonga ba action de grâce ozotonga abi ba orphelin kosoutenir ba orphelin ba veuve ba bola abi biloko wana nde tongaka bandako awa biloko wana etongaka bandako alobi nga nasalelaki yango te yebisa basali na nzambe soki bazozwa mbongo basungaka baorphelin basungaka baveuve basungaka babola lero omoni mutu aza pembeni azosouffrir oyoki bato mo quelque part bazosouffrir kuna pesa bango quelque chose abi yango nde tongaka makasi abi tala ndako wana mutu wana ndako ya mibale alakisenga abi mutu wana ngambi nayambisa ye Yesu me ti lelo aza nano na mokili na bino nano aya awa te me seke azosala mosala naza sire asutena babola abi naza sire asungaka baorphelin abi naza sire asutenaka évangélisation yango omoni ndako nezomata kaka se komata ndako nezotongama kaka se kotongama alobi nakendaka kovisite ndako wana natalaka nde ezotonga na ndako na ye batia foto na ye na kombo na ye bandeko wana na lobango moko donc après ayebisinga na ndako na ye batia foto na ye na kombo na ye esika na koyebake ndako ya oyo eza ya nteli mpona moni foto ne na kombo na ye me ye moko nano aya awa te mokolo akoya awa kosepela lera omona ndako ne modele atongi bandeko na ngai esalaki nga na kobanga na pasi na motema na bandi kolenga nayebisi ange wana ke
na continue te na lina ko ke mona ndaku na ngate anjo na bi ya solo Adeline to kende batinde ngana la kiso ndaku no to kendo mona ndaku no ndenge niveau komi ngabi ngabi na boyi ko mona ngo pona ni na boyi ko mona ngo po ngana na soutenir ba felente non na soutenir ba bola te malgré na eda na nga bato ba souffrir pembe na nga maintenant nous peut na soutenir te nazaka na veuve mo na soutenir kaka ya muke mais na lingi na église nde en tout cas na pesa kananga na église nde évangélisation pena nde ba expliquer nga ke yozo pesa na église nde to futa ba sali na église biso na poto awa ndengo pesa kambonga sali chaque fin du mois ozo tonga na royaume de cieux bande kona okoso te ndengo futa kambongo sali ozo tonga na royaume de cieux ezo faire partie na évangélisation ndengo pesa ko fwandi na o 10 na yo ozo tonga na royaume des cieux bande kona okosa binote so ngai siko na raisonner que tellement batiaki point ya bofele makasi mutu nyonso ando lobela naiba kite ke faut ko soutenir bofele naiba kite ke faut ko sunga ba veuve naiba kite mbala moko nga na bi nga non na sungi bofele te non na sungi ba veuve te nga funa zonga na oya ko visiter ndaku na nga sima na ke ko sunga na ba ofele na ba veuve aprende na ko visiter ndaku na nga na mona ndenge ekomi po lelo oyo na yebite so na mona ndaku na nga ndeni anje na bisenga Adeline to ko mona ndaku na yo oyeba niveau ekomi nga bi na boyi nga bi na boyi po makambo o bango bazolo bebele na ngai na salite bande kona ngamba moko anjo na ekoloba ok nzamba akorde yo ke nazongisa yo bongo sima nde bona oya kozwa mikolo misusu oya ko visiter ndaku nonga na bi merci zongisanga basali na nzambe bazangi bandaku awa na bitete nazonga na yo visiter ndaku nanga mkomsu nazonga ndele na lobaki bongo bandeko nanga esika na yaki komona ke tozongi kozonga ka tozongi ba mopu na susumuki nabi nzambe nanga basali na nzambe bazangi bandaku nazwa ba telefone na bandi ko benga na banda ko benga batu na banda ko yebisa makambo wana nyonso na banda ko yebisa makambo wana nyonso na benga na prophète yana na yebisi nga na bita na moni boye na bino pe basali na nzambe fubo pesaka ezaka te bino nde ba pesaka bino pe fubo pesaka na kuti baninga na bino basali na nzambe kuna bazangi bandaku doki eza likambo kopesa do likambo ndako eza likambo prière te eza likambo prière te eza likambo ya ko evangelisation te eza likambo ya kopesa likambo bandako eza likambo kosunga batu kopesa selon ngai o nga na monaki o balobaki na ngai po prophète wana lobi ke ya yambisaki bato ebele Yesu ayembisaki bato ebele Yesu azwaki pe aye na yebite so iloni ya azwaki na yebite so ba couronne nino ya azwaki en tout cas wana tosolaki te mais eloko nga na yebi bango nyonso soko tuni bango obozaka na posa bozonga na mukina biso bo bandela bosa la prise o boyeba ite bazo boya na mutema moko babi non balinga te babi to wana sengo to wana kimia mboka wana non balingaka te bandeko nanga balinga te baboyaki bango nyonso babi bazaka na posa ozonga te po babandela bakosala surprise elo na ngana yebisa bino yango wana bandeko nanga pona likamde na yebisi bino ke ba photo na ba kombo ekomama na royaume de cieux na yeba yango banda 2010 je crois 2011 tezali 2010 nazalaki na cousine nanga moko boye mwana tata mwasi na biso babotaki eka ye moko ayebaka kutu papa nete banda bo mwana na age ya 7 ans mama na ya kufaki mwana tata mwasi na biso vraiment mama na ya kufaki après wana donc aboko amina eka bongo na pasi na yebaka lèvre nazaki na ba âge nini nazaki mukolo nefo ya ata ba 3 ans boye nazaki mukolo nefo ya ba 3 ans période moko na présentaka examen d'état na raté examen d'état
le na rataki examen d'état le ya yo kaka yango raisonner mwana o a présenter examen d'état a rosa na ba âge ni c'est que ba 18 ans c'est que ba 18 ans le na présenter examen d'état je quoi na rosa na ba 18 ans mais ye si quoi ça qui leki na âge ya 15 ans seki loko na zemi kone ya 3 ans seki azaki na ba 15 ans 16 ans aya kotala ngai ndenge na raté examen d'état na yebite so ayokelaki yango wapi aye kotala nga bandi koteya ngai bandeko abandi koteya nga mwana ya 15 ans nga 18 ans azoteya nga bina nga ya de banda kosambela ndenge orate examen d'état bona kati ba période wana baneni na nzambelanga so na ebele nga na calculer bino ane banda ba période wana bandeko na ngai ye na âge ya 15 ans azosambela aye koteya nga abina nga ya de ngo no telika bona comprendre to mamba zoloba abina nga ya de fu banda kosambela wana za na 15 ans na oyebisa bino fu banda kosambela po ndenge orate examen d'état bomona mpe eza nango normalité mo po mona eza nango normalité bandoki mutu basali yo orate examen d'état yango moni fo banda kosambela nazotalika na yebisi nga na bi école na biso 3 personnes ka bazwi école mbimba soki labo préfet na biso azalaki soki na nyongo soki ya labo bon bato bayebi fai tosaki labo nzambe préfet soki azalaki na nyongo bazwaki 3 personnes ka bazwaki si combien école mbimba bato bazwaki ta ne wana donc écoute école wana bandeki kobima 100% bato bazozwa so ye siko le raison ya koyebisa nga na otaleka abwe abifo banda kosambela nga na koma osambela na église de réveil non osambela na église de réveil vraiment ba mamso ileka na ba famille mwana 15 ans oyebisa nga na okosa bino te na tale kaka boye après le kanango bon na yebili na via kosambela le na yaka poto na bande koloba lokola tokokanaka makasi tozalaka vraiment longi moko na ndeko koloba nzambe soko opesinga mukanda en tout cas ndeko nanga cousine nanga wana sola fois ya akoya pendaka na mukanda nanga poto kokana penda ye kutu bakokota ta duti te lobaka anglais mutekoki kokase mais en tout cas akomata pendaka na passeport nanga nazalaka koloba bongo bandeko nanga raisonner sko nga nazwi mukanda kaka tan nazwi mukanda na rumelaki te bandeko nanga kaka kozwa nga nazwaki mukanda nayoka kaka kuna ye avant nga nazwa mukanda nayoki kabali abali mariage feti munene atilenga ba photo en tout cas abalaki vraiment libala vraiment pour l'église na bango banda ko sambela non feti grand feti ayeko bala mobali akeli bala bande ko na ngai na zana nga pe na poto après wana muko ayeko benga ngai moi histoire muke pour na témoignage na ye abengi ngai bayebisinga ke basali ye opération nasi na libala saki ata ba 2 ans na libala basali ye opération basali opération mais abimaki hôpital azongi sous hôpital ngana bi azongi sous hôpital na ndeni na ko benga bapesinga numéro na ye na bengi ele na bengi ayebisinga ya de basala kingo opération ngabi opération ya nini abi opération babena nga nazaki na fribone moko ya mukie na matrice nanga falaki ba longola ngo ba palula fribone wana pe banda osanga pona concevoir ezalaki passe yango wana scolaire na yaki po basala ngo opération tension na ngezalaki akomata deuxième fois na basala ngo opération tension akomata docteur banda ko ba ke moyen na sala opération na tension ezate kende bongo zonga sima so tension ekiti bona sala mais so ina ke tension ezalika likolo ale tout wana le na ko kende docteur lobi tika to sala oka na tension nzoka ifale pa abi wana ngana zo sola na ye mutu akufa kala mingi te na sola na ye abi nzoka ezaliki ifale pa sa ngo opération na tension ndenga sa ki ngo opération na tension yango siko esalaki ke le na bimi hôpital na komaki kosanza yango balobi ke funa kota radio ya mutu
babi c'est que ezo uta le radio estomac bien mutu te radio estomac banda liboso radio estomac pour batala pourquoi sora leka ke loko sanzi ngana isi na pota na ko sanzo zo ka pasa li pasi so na leka ka funa sanza na zo ka pasi na pota na nini mamunga na bi en tout cas faut ko pesa mbongo pona radio pona kota pona estomac ngana bi faut ya l'estomac to mutu ondeza ki te na kota ki radio pona estomac ba monye lo côté na estomac ndesiko ba lobi na kota radio pona mutu lokola mbali nanga sel déjà ba dépense belé to komi mo muke coincé ya ngwana ba mandaki ko luka yo osunganga bande konanga ngana bi radio ngozo senga combien bi tozo zanga $150 bande konanga na zwa $150 na ke ko pesa na ninyo na neto tinda bambongo na wesenyo na tindi $50 mbala moko na fandi muteme bandi kobeta mutema na komi kobanga ilekaki o ekokai koleka na mukuse baye kobenga babike sola akufi avant na bayi sanga akufi babike akomi moko azo perdre connaissance moko azozonga normal moko perdre connaissance le na bengi moko mo sola ne ate pa oyeba te pona minito connaissance ezate moko connaissance ezongi nga na bibo pesa ngai le ba pesa ngai na zo kaka mutazo ba ngabi ndini azolo babwe balobi esali lokola AVC balobi que docteur il fallait pas asala opération na tension bande konanga na banda kolela na lela ndeko nanga avant kufa na kende église to fa na église nga na zolela batuni nini o ndeko na zobela to bondela na église na ba église au père to bondela na église ya ndeko nanga so na ezaki na maelo na zaki lelo nenga na lala libumu na se nenga la libumu na se pona ndeko nanga nenga na tika kate neto prier ka na église to sala prier mon église te donc babi nanga sana kondima prier no santi ozana kondima ke ndeko nanga biki me so na fandi ma ya misu bu so na fandi ma ya misu mutu na akufi te après 2 jours ba ko benga nga akufi ba ko benga nga akufi bandeko nanga na kufela nanga na kufela mama na kufela tala kaka na kufela mama na oloba mutu o aleki mama na mukilo nani me na kufela mama na uka pass na mutema me ya mwana wana ya cousine na nga wana ezaki pasi koleka bato nyonso o nga na kufela na mokilo ezaki pasi nga bi mama kolaki malgré kola ene makasi te mais asala quand même via boti bana ne quand même afande na libala mutu mwana o pi azo sambela orpheline de père et de mère ngana bi nzambe ngana yoka ka bana boy babongaka ngana yoka ka bana boy bazaka bien na vie pourquoi ya sole salami boyete mutaboti enzo ikutu libala na yete mutabali abali enzo ikutu libala na yete akufa boye na mona ki penda injustice moko na mokili o bande konanga na mona ki penda esiliwa na esisa kinga posa mokili esisa kinga bisengwa mokili o bande konanga na zokosa binote liwa ya nde konanga na tali peke muta sambelaka Orpheline azana ndeko propre te ake kokufa kaka boye na age wana bandeko na ngai na yokaki pasi moko botu na nga siko nini ya koleka na mukuse tellement na basaki kolela makasi mko msusu na bondela boy nazo yoka mungongo na ye na chambre abandi koyebisa nga bengi nga yade ngana bi nani azobenga nga yade noki mamo osola alobi na ngai yade pona nini ozolela nga modele oyo nazoyebisa bino makambo oko ezalaka nga na vivango abi na ngai yade pona nini ozolela nga modele oyo nga nakenda place ya kitoko naza na kimia naza na bisengo place nakenda pourquoi ozolela nga modele oyo tika kolela nga modele oyo tika kolela nga nakenda place ya bien zalaka na esengo mpona ngai kolela ngai te nga bia bonsola okenda place abia bina kenda place abie kolela ngai te
mamonga na yebisi ya bon ala tuni nga lobi bongo yo ozozela nini po ya place onga nazali na yebisi nga na bi nga sikoyo te nga nzambe ayebisaki nga nasengaka ye nakumela na mokili oyo nasalaka bolamu ebele po ya kopesa bato bacourante par rapport misala alobi ok problème ya te me mokoyo koya place nga nazali okoregrete batemps nyonso oyo ozofanda na mokili oyo lero okosepela place oyo nga nazali okoregrete batemps oyo ofanda na mokili oyo abi na ngai ya de namoni ndaku na yo namoni foto na yo na kombo na yo nazoyebisa bino makambo ayebisaki nga abi na ngai ya de namoni te aloba ndaku te vraiment soki nazokoyeba bien alobaki na ngai ya de namoni foto na yo na kombo na yo abi namoni foto na yo na kombo na mboka oyo nga nazali mokolo koya na mboka oyo nga nazali okorigete batemps nyonso ozofanda na mokili na bino wana mbamonga na bine abon mpo nasusunki nga bi makambo nini nazoyoka ozomona banda jour wana na comprendre te amoni foto na nga wana na 2010 nga na bi amoni foto na nga na kombo na ngai na mboko oyo azali nabandi komitungisa manga bi naza na esprit de mort to ndenge nini abi amoni foto na nga na kombo na nga na mboka oyo azali na oyesa bino na okosa bino te mbamona na mitungisa mai mwa moke nga na bi ese nakoza na esprit de mort na bimisa esprit de mort to ndenge nini nga bite nzamba loba na nga nasenge na wumya na mokilo na ndimi teke akopermettre nga kana kufa siko ndini foto na nga na kombo na nga eza na ninyo mbamo eloko ekalima nga periode moko boye nga pe makambo ya kaka ok bon nasukisi wana nzambe azwa lokumu voma mpona ngo donc eloko ekalmenga lokwa na te ponka na loba ndambu donc periode moko boye namona mambo namona nde namona ba ange mo babi kombo na ekomami na siko kombo na ekomami baloba na nga bon siko kombo na ekomami na obeta ngo ka un jour ndenge ezalaki esika na koyeba ke kombo na ekomami na livre de vie kombo na ekomami na royaume des cieux ndesko le ya loba esika na ko comprendre nga bien lobi kombo na mena photo lisusu nga bi problème te esika sko le na ekomona na 2018 oyo ndenge na kendaki ko visiter na ndenge na bino ke pasteur prophète wana nani prophète o nani prophète Élysée ndenga ayebisaki nga alobi ke ndako wana ozomona munene mukolo na ngwaza na mukili na bino nano aye awa te na mona kinde na yebe ndako wana eza ye po na mona foto na ye na kombo na ye donc ndenge biso toza boye bandeko na nga soko za na ndeko na omoko akufa ou bien camarade to ndeko no mo akufa za na royaume aza na lieu de repos yeba yango akoyeba ke yo po okende kuna mokolo okufa po amonaka ndako no na foto na kombo na yo do batiaka pena na ndako no batia foto na yo na kombo na yo bakoma donc mutu na yo oyo aza na lieu de repos akoyeba ke nteli soki akufi akoya place nga nazali do bayebaka yango na oyebisa bino bayebaka yango ke mutu boye so akufi akoya place ngai nazali ozomona donc yango kaka na ngai nayebisa bino bandeko en tout cas oza mosali na nzambe pesaka dimba ndeko na koyebisa bino prochainement na osala video pona lobela dim ndenge nzamba lobaki na nga en tout cas wana ndenge nzamba lobaki na nga likambu na dim na ko expliquer bino na façon o nzamba lobela kinga pona dim po bamsu ba loba dim eza mabe bamsu ba loba topesa dim bamsu topesa te nga na ko expliquer bino ndenge nzamba lobaki na ngai ndenge ona yoka nanu te quelque part bazolobela dim na façon wana ndenge nzamba lobelaki ngai nga pe na koloba na bino yango ba oyo bakondima bakwa yango bakondima ba oyo pe bakondima te problème ya te donc vraiment video on a sali vraiment nzambe a Saint-Esprit asunga moko na moko vraiment ekota kati na moko na moko esala misala kati na bomoi ya moko na moko esala vraiment misala kati na bomoi ya moko na moko totia yango na misala tosungaka bofelin tosungaka baveuve tosungaka babola oza na moto azo souffrir pembeni na yo sunga ye
nzamba zo compter na koyisa bino le na olobe bino makambo o nzamba benanga si dim bo frandi pezana na kati makambo nyonso eza na ko expliquer bino na façon o nzamba expliquer ngai nga pe na ko partager yango na bino donc ko sunga évangélisation l'église o na ko expliquer bino nde nzamba expliquer kinga ba oyo bapesaka dim na bapaster ya mabe oyo ezosengeli te na bao bapesa na pas nyonso na ko expliquer yango na ko éclaircir yango vraiment ndenge nzamba expliquer nga boko comprendre vraiment boko zwa implici na vie na bino donc vraiment yango na ngena loba na basali na nzambe bosalaka bopesaka bozaka bato bozwaka te na kutana na basali na nzambe na lieu de repos bango bazwaka kaka bango babandai ka kozwa bayeba iteke bango lere ezokota fu bapesaka bango bayeba ite lere ezokota fu bapesaka le na ko expliquer bino c'est dim na ko expliquer bino te na kolobela on le wana ko sunga libota na o famille na bandeko botem na bango yango eza na place nini eza na place ni bandeko nanga mususu alobaka nga dim nanga na tinila yango mama nanga eza dimite dim nanga na tinila yango bandeko nanga eza dimite na ko expliquer bino yango le na osa video prochainement en tout cas nzambe azana moko na moko oya kolanda video oyo partager vidéo au papa bandeko nanga basi mibali bo partager vidéo et puis bo salela yango so yebi mosai na nzambe moko tindele vidéo o basali na nzambe message o ezalaki plus pour na bino basali na nzambe plus pour na bino na kutani na bato bazaki basali na nzambe te nde na isi bino na kutani na leki ya José Ndita ya mobali na yebi te soki azaki mosai na nzambe to azali mosai na nzambe te banda période wana 2018 fa na vérifier ata soki José Ndita akufelaka leki mobo ya mobali vraiment en tout cas na yebi te soki José Ndita akufelaka o nga na mona eza leki ya José Ndita akufa leki ya José Ndita nde ba présenter nga vraiment na éviter so bande ko samba to bande ko samba te na mona kaye na 2018 na lieu de repos na mona qui est vraiment azane sengo azana kimia donc akufa kati na bonzambe leki ya José Ndita ya mobali na mona ekuna moi toza 2018 mais ba expliquer kinga ka kufa ba ne utoleka na éviter so akufa neni ni vraiment na mona qui est na lieu de repos vraiment nzambe azwa lokumu pona e en tout cas sope bande kone ba kolanda video o ba José Ndita ba kolanda video o en tout cas bo pambola nzambe pona leki na o ya mobali wana vraiment aza place à bien à mon na lieu de repos bino pe bo landa exemple na ye bo bunda po bino pe bo kota na lieu de repos ozomona soki mabe moko ezali foko tika bande ko makambo o eza ba aventure te mukili o eza pona tango moke tant na biso ebele eza kuna nazo yesa bino na bato bazana molili bazana lieu de repos na molili courant ezake place bazala mais balingi kozonga na mukina biso te raisonner siko balingi kozonga na mukina biso te bongo yo o bazo banoka ka tika meshi olingi te tika meshi ekoti bokonza likolo te olingi te tika bilo mato ekoti bokonza likolo te olingi te batu okutu bakoti na bokonza likolo baza na place ya molili baboyi na bango kozonga po bako bandela susu basala po bakende kuna nini po bayebi ke mukili oyo ekoleka nango mukili oyo eza nango na tina te eza na eloko moko malonga te na mukili o bandeko nanga eza na eloko moko malonga te na mukili o nga kutelo nazo sepelaka po mambo eleka na Congo o nde to vivre na Congo non c'est la bino video na ute ko mono na ipse bino na moni makam ndenge sama na Congo ndenge sama te mais na bandeni ndenge to moi trace ndamba laksinga ndenge Congo e banda ko travailler moi ndam OK bon na tiki bino na lobby mingi nzambe azwa lokumu partager vidéo ba oh non bo s'abonner na Deline TV te bo s'abonner na Deline TV vraiment normalement ba vidéo ça la inédita mais oyo nazo mona pe RT bolimbisi non mona te so vidéo ça li combien de minutes wana mais problème ya te nzambe ka mona bino bolanda vidéo oyo na kimia nyonso na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masia eza na moko na moko. Amen.